oyo bazwaki. Bon, ngai pe, ceux qui ne choisissent na une voix ya ngai. Mais il faut voir na ngai monana. Et monana ta. Même ngai exact. Batebele bozaka na bino mokote. Batebele ba komi déjà kolela yango. Parce que tobenga yango komi chantage contre Seni. To men noir moko boye yaki ko telemela Seni. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que bino bozaka ta union sacrée. To le bana nous sommes moto sola. Seni balati saki na bande opposition, de quoi Tshisekedi, de quoi chef de l'état, de quoi pouvoir, mais bino kaka bato ya pouvoir, ne boko yeli sous contre Seni. Non, c'est pas que oyebi que chef de l'État aza mutu ya justice. Très bien. Très bien. État de droit et le but ngi ko lobate que ceux qui maman na yo asali mabe au couvrir. Non, non. État de droit ngi ko lobate que ceux qui ndeko na yo. Moi le chef de l'État lobaki mukolo ka lobini. Ozala ndeko na ngai. Voilà. Ozala noko na ngai. Au moins na mai na ngai. Mai boye sali mabe au Kenya. Bolok. Na bolok. C'est ça l'état de droit. Très bien. Donc c'est pas que parce que Seni asali mabe, il faut te couvrir les cas. Non. Il y a eu ce que moi je considère parce que la justice ne s'est pas encore prononcée, nous avons considéré en gros là, ezali ba erreur. Oyo Seni avec le président Kadima, bazali na compétence à corriger. Très bien. Pas corriger en gros. Mais c'est que on a déjà ningo baki na bino moko 17 sièges. Ah, to rapport dans l'Assemblée nationale et kotika la 23. Moi que déjà ata bakei bakopesa ta mususu soki bayoki ata mama watana kurango moi moko mi balé bakozo non mais wali bino moko kaka tende ko non ça droit na biso c'est-à-dire to sengi faveur te to sengi te batala ono kingandi aleli o aleli boy non notre mutao loba na ndenge na ba préface ali voilà to oui et ça na batu ba battre sérieusement campagne oui mais baza voter malheureusement et pour battre campagne lui peut battre aux la victoire et aux victoire le vote c'est autre chose voilà pour battre campagne malheureusement aussi pété batuana soki kana na situation na koloba bon merci c'est un parcours to ozongi la mbala yo battre peut voter battre campagne ba voter ngana za na ba preuve. Ils ont des places où je suis le premier na fiche. Ok. Dans sa première, ils ont la place. J'ai des femmes, par exemple, cette femme à Lubumbashi et une autre à Kabongo. Dans sa première na bango. David Oyazali na Kabare wana. Abattre même le candidat à FDC. C'est le candidat à FDC qui est proclamé. Mais ce n'est pas possible. Oyazana a 3000, il a proclamé, ou 8000. Liboso ya muto Oyazana a 25 000. Bon, pour nous recouvrir yango balongoli biso sei non seulement ba moni bo so to longoli sei na ba calcul ezali ane ko za mabe balongoli biso carré yango na bito so kimi question toni yango na nyira ba oyo eza ba complot contre vous de l'union sacrée eza na maintenant mo eza na sima occupé ko pesa ba injonction to eza ka berrer à Seni non la claire eza politique non eza politique les deux je veux dire qu'il y a les deux c'est-à-dire que il y a une main noire comme j'ai dit dans mon discours nazali ko réclamer. Qu'est-ce que j'ai constaté? Allez-y. On a lokola libulu lokola matela ne ba bakalali français matela esika nini ba bomba ki eza kola réserve tango bazolinga ko satisfaire ba parti politique aux ali privilégiés ba ko puiser pas na biso na élection tout compétition mais ça na ba parti eza privilégié mais oui mais c'est ça que j'ai dit dans mon discours c'est-à-dire que bazo puiser quelque part on a net biso ba faible lokola biso ba faible biso baji na nzela na makanisi ya kolobate parce que ozali kopesa confiance na Seni kopesi confiance na justice ya mboka tomona ke biso tozwi bakopesa biso mais lokola tolobaki te tozovanda kimia baye kopuiser pa na biso po bapesa bato mosusu selon quelques listes yango biso todénonçaki yango non on ne peut pas puiser chez nous tout matériel tozali libulu te ya mai esika bokobundeli bango ale bango baye kozwa kaka non ezali comme j'ai dit ezali na mémoire très bien oyo balingaki ba anéantir biso ba boma biso politiquement to disparaître ba ekozwa ba avoir na biso ko pesa bato mususu pe ba siège na biso ba pesa bato mususu yango to lobi ekokenda te ya mibale ezali to considérer yango eza erreur parce que basali yango comme balobaka na français crime ezaka parfaite erreur na regroupement par mon côté ba regroupement c'est bien so réclamer hein oui ba parti pe mususu mais yango na lobby to lobby erreur dans quel sens c'est l'administration ce que sali eloko moko boloboni keno olinga komeka liboma esimbite corriger avant temps donc ba ko corriger eloko basalaki parce que en réalité il n'y a pas nzela mususu ya kosala te ya kobomba ou bien ya kokima calcul assez normal ezalité yango biso to baike to ko attaquer yango na cour pour